Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Bonjour la famille, Mama Bijou e kaka ko motiver bino na eko telemisa bandeko nyonso tu oyo bosomba bandaku na babibwa, bosomba ba terrain na bibwa, osomba terrain na Kinkole, osomba terrain na Nsele, voire même na ba commune mususu, osomba terrain na yo osundola. Donc ndaku lopangu ekota matiti, ozwa mwa olia mwa likelemba na yo ya 3000, obimisa mwa 5000 na yo. Donc osomba lopango et puis osundola yango. Donc Mama Bijou ekotelemisa yo, Mama Bijou alobi telema bozomona ndako oyo Mama Bijou somba yango na batu misatu, na somba yango na 3 personnes. Ozosomba kaka ndako tiki mutu mususu aye ote ezaki terrain nanga opesi mbongo, mutu mususu aye ote ezaki terrain nanga ezalaki terrain nanga. Na somba lopango oyo na 3 personnes. Donc nazalaki toujours molende na yaki kosala makasi, na sali clôture, na tongi bandaku, na tie bato akofutela yango. Bozomona ndako oyo lelo eza tina lelo yango na yeko motiver muto ozotala ngai. En tout cas motivation telema soko za na batu te o bakoki kotalelaka yo terrain ta mususu kolandela mwa matiti, contacter Mama Bijou. Mama Bijou ako s'organiser pour na bakatelaka yo ata matiti après 3 mois. Donc botelema Mama Bijou alobi ngonga ebelemi telema to luka mwa to tika mwa bilembo na Congo parce que eza mboka na biso. Soko koki kosomba lopango na poto te, somba na yo ata na kin ekozala malamu mingi pona kotikela bana un jour ba héritage. Eza na bana mususu pe bakontaka na bango ba biloko wana ya Congo parce que mboka nyonso tu eza mboka. Motivation botelema. Mama Bijou alobi tobetaki ndako oyo kara mais tozongeli yango kosala mwa eloko pona batu baza kovanda na kati. Misala na biso yango wana ezokende malamu. Botala Mama Bijou alobi soko za na besoin ya aide ya lisungi ya ndako moko tika quelque part, contacter nga na privé, komela nga ta na message awa tokosolola tokoyeba ndenge nini tokosorganiser pona makambo etali terrain na yo otika osundola longtemps. Ezala ba hectare, contacter Mama Bijou parce que ba hectare yango oyo yango nde baninga bakomi kokata ba 20 mètres sur 20 mètres bakomi koteka. Biso ba oyo toza na ba hectare ya ba 20 hectares sima 10 ans 15 ans bana na biso bakosepela parce que ekokoma kaka bandako esika ya musika ezali te. Bandeko totelema contacter Mama Bijou. Mama Bijou akosunga yo malgré nga moko pe naza na problème ya ndeko moko boye. Donc atekela nga lopango kaka ye moko lisusu atinda bakile kokomela nga interdiction des travaux. Mais muto ye sikwa sakani na ye ngana tika kalikambu te. Donc je sais que un jour l'état ya Congo akokata makambo parce que Fati Beton de makambo. Donc bo contacter Mama Bijou botala ba vidéo na biso eza na ka motivation tindela ndeko moko boye ta mususu asundola ndako azoyeba ndenge nini akosala te aluka Mama Bijou na privé et puis tokoyeba ndenge nini tokoki kosorganiser pona baactivité ezonga na katikati ya lopangu wana ne fiske matiti ne fiske clôture ekosala malamu. Merci. Kongo ngo na ndenge na moni so bafungoli porte oyo na ndenge liboso o mususu na ndenge nsima kami ekota nango pe ebaluka nango mpanzi oyo bien kami ekota nango garage yango
espace yango bandolo bayango mama. Merci. Badali yango fausse nini puis perdu nde yango. Puis perdu nde yango. Fausse septique nde yango. Boise yango wana kuna. Badali pe yango. Boise yango crepsage nyonso de esilia. Ngo tikali ka ba porte ando doka na kemiki. Bato bauta bapoto biloko kitoko eza awa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge hotele mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakunda bazalaka te toza kimia waka nde bozomona eza epa mwa ya poto tika detika mama bijou toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala deodorant ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou. Chez mama bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatiser courant wow nyonso ezali chez mama bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa mama bijou. Pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali. Mama bijou bayo. Appartement numéro 5, c'est ça. Appartement numéro 5, oh maman déjà le bataille, ça n'a pas de chambre simple, La chambre la biso simple, la chambre moko ya monene. Chambre la biso simple ya moyo. Chambre la biso simple toza na télévision. Eza climatisé. Climatiseur ya wana. Toza na frigo. Mbetu na biso yango oyo eza lit à 2 personnes. Totiaka mwa kiti moko awa. C'est pour lingi wa mesa ba otiela au table awa. C'est pour lingi ba longola kiti oyo yo kaka. Appartement la biso yango eza propre makasi. Eza appartement ya $20 par jour. Donc chambre simple, il y a 2 personnes. C'est pour vous lingi beaucoup ta 3 kakabino parce que espace eza monene tokoki kotia moi éponge awa na se. Et puis na tongo bolongoli éponge. Appartement de $20 par jour. Chambre la biso eza très propre, eza très classe. Maman déjà le lui, pour ça la confiance, vous allez jamais ici. Toza ko bunda na kaka pona bino, pour la bossa la séjour la bino ya malam. Pour ça la séjour ya malam un appartement na biso. Appartement bidor, bijou d'or. Eza la matonge na Irebu A37, ou eza chambre simple, toza rappelle na ba chambre salon cuisine. Toza pe na 2 chambres salon cuisine. Maman déjà le dit bon confier na biso. Beaucoup zala jamais d'ici. Ah, nyonso tout kitoko. Contactenga na numéro ekobima wana. Benga mama bijou ça la réservation à place na yo parce que la place na biso mingi ezala toujours occupée. Appartement au bozomona soki elingi comme 2 chambres. Toza na porte moko eza caché to bomba yango. To kofungola et puis to koti na chambre salon cuisine.
oyo ebimaka chambre simple eza na 20 $. Soki olingi complet nango nyonso tu wana tokendeke na ba 50 $ chaque jour. Mais mama bijou alobi kobanga prix te, benganga osala réservation à place na yo kozala jamais dessus. À partir ya ba 3 mois tokitisa ba appartement na biso makasi. Appartement oyo ozomona ya 20 $. Soki kosala partir ya ba 3 mois 90 jours, tokozwela yo na 15 $ par jour na appartement oyo. Contactez Mama Bijou Nazawana pour Nabino 24 heures. Bye. Oui, appartement numéro 7. Hein? Appartement numéro 7. Nabiso yango yo. Mama Bijou le bibiso andi makambo. Biso andi musala quoi. Appartement numéro 7. Le baka. Chambre simple. Hein? Chambre la biso za lit à 2 personnes. Appartement la biso bomoninga za propre makasi. Hein? Ok. Appartement où on a séjour ya ebele. Il y a quand 15 $ à pamba. Donc un bon meublé te quoi. Pour ta toilette on les a propre. Bon moni toilette nango. Et avec 15 $ à pamba, ce que ça a plus de 3 mois. À partir de 3 mois, on peut ça Mama Bijou kaka 15 $. Moins de 3 mois, on peut ça 20 $. Mais kobanga na ote Mama Bijou solara bien quoi. Quand on a bon on a moké ya kanango. Tokozwa appartement numéro 7. Na biso yango yo. Mama Bijou a bien suka. Ma lit les na kati ya chambre pardon. Benga Mama Bijou ça la réservation à chambre na yo oyo. Okozala jamais ici appartement numéro 7. Ezala na moi. Na bima libanda na laksabino moi. Na laksabino moi véranda. Et si kokoki kovanda. Merci.